nalobi tokomi kuna ndeni ebangisinga parce que yazaki liboso mutu ezaki na clim donc nazaki kobanga okawa sauter a bloquer nanga na ina katoke non na banga ki na edisi yaka to sola libanda na si wana nani le chauffeur wana amataki liboso oui azosenga yo matsaba vitre botika la na matsaba vitre voilà na matsaba vitre poto sola pazo kabata libanda soni nga na bangi po elobeli wana olobaki kobanga tena solo mabete na bi pardon yaka to kita place bato bazali o mona ndenge tozo solola abandi ko mwa ko buna kosieka na lina morali yaka to kita to kitina na mutuka to telemi boutique moko za ba veste ya Saint Royal ezaki déjà kokanga voilà ezaki ya kokangama to telemi vraiment donc to pesa mo konsko to tala batu na makadam siko bango ba liboso ba tala biso je me suis senti un peu en sécurité et je lui ai demandé j'ai dit vas-y parle-moi je t'écoute soyanga le quoi sœur na yo na minute oyo loko obombe za lisusu te nazoyo kayo yebisanga problème ezani oh mère merci beaucoup nga nazo senga na s'excuser vraiment na makambenge elekani nga na uti na nga mboka na botama na mboka famille na nga mombeza na mboka naza na famille a na ya ana âge à 12 ans donc na koli le quoi fazer na koli na balabala. Donc musala kokumba okutu na yebite na yekola ngoka ya boy na miso makasi et compagnon ezaki nga to travailler ça fait 3 mois to travailler na bango ça fait 3 mois to travailler na bango ba ofuta nga eloko malonga penda te neti na course moko na ozora $10 donc so ina ba course ebele ndo uzambongo ebele donc naza na ba problème na moment oyo maman nanga aza malade aza na village aza na besoin ya mbongo donc tango na mona ki sac na yo na mutuka na mona ki ezaki polele na mona ki téléphone moko ya orange na kati nga boule nanga ezaki na zwande téléphone mais na comprendre te comment na zine sac mobimba nalobi donc yo ndo zwa ki alobi oui yaya ngandi na zwa ki sac na yo naza désolé ebisi bosana ki oyibaki eza problème te pe kobanga na ote na kolivre to badeta auto problème te ngai eloko nazo senga yo pesanga kaka sac na ngai comme ça tout ikayo okende na sans problème na etunye sikoyo sac wana eza wapi aibisinga mère tango tokendaki osomba biloko na supermarché tango baninga bakoti bazwa biloko omela akendaki na coin moko boye afouiller azwi téléphone azwi saki abwaki et pardon azwi wana za ya liboso esinga afouiller azwi téléphone apesi voilà apesi ba agent ya SK sac basimbe abombisa ngo pa na bango oyo ya SK oyo boulevard alobi apesi bango sac na lobi ya solo bien na pesa ki bango na bisiko yo to sala comment pour to zwanga lobi bon awa photo kende na kende to zwanga na lobi problème te nazo yebisa ba frère nanga na kolobeta bango te ke oyiba ki soko na couvrir yo nazo yebisa bango bokende po bozwa après abane olexanga moi tant que azana bien service a kosenga ngai ke eloko libosa kosenga ngai na batelela ye musala e pa chef na ye pa zalaki wana na sengela ye pa chef na ye soki moyen zali balongola ye musala te abandika koloba belo mo bena yebisi na kosola na ye na kosola na chef na yo akolongola musala te deuxième service asenga ezanini na aider na ba relation na ngai pour na pesa ye musala ya linga maramba kokumba mingi na créer les relations na lobi amour s'il te plaît attends oui tu vas jouer avec mamie s'il te plaît maman pardon papa aebisinga alobi nanga que na lukila ye musala na promettre pe na ebisi ko banga te na ko lukila musala mais pona l'accent que naza na posa osala mabete na ko pesa $200 nani otindi la maman na mboka po ebisaki nga mbongo azana ngo besoin za $350 na lobai na paye $200 na akopesa nga numéro na ya téléphone et puis tokobengana ok bon éducation bozoye ok na SK aza elo mobile foazwa bango sko bazozela na isa bango ke yende ayibi parce que tout le monde bazaki ko s'inquiéter baye banani de azui sac pendant ce temps wana bino bozali déjà na ba image ya ambassade ya ambassade ba image ya survie
Voilà. Ba image ya Téléphone surveillance. Bosolone liboso ya boutique ya C. Apesi téléphone te. apesi téléphone te. OK. Donc on a yebaka ke saki wana na téléphone pe tant asimbisi seke téléphone peza na kasi abombisi non nyonso. Voilà. Et puis bakei nayebisi bango bakende na ye tovandi mpe na parking wana na baja na kutu tosoya na bango wana toyebisi bango mpe loko te baoyeba mpe loko elekana te tofandi namoni bazongi na bamoto éducation na ye mare oyebike motu na oyo mpenza atambwisi biso pamba akotisinga na kati ya tinel moko boye alobi abwakakisaki na kati ya tinel na bizela nano me ngai ayebisinga mamba baagent abi alobi abwakaki yango na tinel moko kutu akotisinga batinel na se nalobi ya solo bengai fanda na motuka bato tu baentoure wana ngaka ya liboso na ye motu asimba ete bebe na ngai na showbez kaka place batika inga na motuka place ka batika inga bazongi siko wana nafandisi na motuka nayebisi ye yaya olekiseli nga journée mobimba na tourné na stress na silisi olinaki kolala naki mpe mwana nga olingo bebisela nga esu butu yo moko oyebisi nga ke otikisaki pa baagent ya eska ekomi su na tinel ndenge nini omwa te ke yo moko ozolinga natika mpo bato oyo baza batravailleur nanga bakolinga te bamona patron na bango agaspille énergie na ye liboso ya motu oyo kutu asali ye mabe nga nazobondela bango ata mbata pamba babeta o te natika yo epa na bango basono okipe na yo otemer kosala bongo bisika olingi nini olingi basala yo nini pesanga saki na nga pesanga biloko na ngai ntango azwi mwa pression ake na motuka na bango baeduka bato na nga ake na motuka kota volant abimisi telefone ya orange telefone na ngai ya iPhone apesi bango nde basinga rebo oyo baminani na reconnaître yo te rebo mwasi oyo jeune fille azalaki ya mayele oyo banosala miziki ne bien oyo batutu banosepelane na mboka lelo tala image na yo ndenge ezobeba rebo ta image no ndenge ebebi rebo fali na abimisa mutu te ata na orchestre na ye wana omona orchestre na ye wana na abimisa mutu te bango kuna ba bato ya yongo bakolinga yo te bakobwakelo basor moko boye omonaka oza na bango bokanga bafoto bato mabe lelo boyebi makambo ezoleka na Congo ayo na miniti oyo atuka eza na artiste na biso moko bo azwi bere ntango nayebisaka bino association na bato afali esimbaka te meme tozalaki logique okokoma illogique LGBT mais na bokasi ya nzambe situation wana ezalaki décanté. Ce sont des mêmes personnes kaka bango wana bake bakotisela bato barecours ya lokuta mpo bato bazwaka visa te et surtout naye kobelela lisusu na émission en tout cas awa bakontina na biso ya mboka nayebi te ndenge nini injustice ekoki osalama ntina niveau Ferregola aza mwana mboka aza mutu oyo aza le seul artiste oyo na baconcert na ye apansaka na bandeko na biso bazalaka na este mais okomonaka Ferregola yango il est toujours combattu. C'est vraiment un patriote. To mona ba artiste mususu a ba fali wana agenda akekutana na bakagame makamba zula to ebite. Ta mususu agenda tonga pe fatia. Ta mususu batonga pe fatia. Mais muzo pe sabo ba visa ba artiste mo bazanga tina bazo ba visa net muto wa manda chante. Azui ba visa mais meta musicien moko te. Amemi bangulu na bangulu. Mais artiste oyo okende kosala musala pour asepelisa peuple congolais. Souci na bango yalaka ba déstabiliser Ferregola. Souci na bango yalaki ba déstabiliser Ferregola. Souci na bango yalaki c'est-à-dire balongola batu na mutu elengi. To posa ya musique ya Ferregola ba fanatique ba baye. Mais de plus en plus bino bo sala ka Ferregola bango ko ba makambo zanga tina. Ferregola za ko mata. Différence de leur Royemba, tout le monde a Efanjo. Différence de Royemba, tout le monde a Efanjo. Azo le la télévision, alors Royemba na live vite Elvis. Azo kangelo la mutazo sumba, toi Royemba la passe ya fali. Que bato ebele bandako lo ba ke Ferregola aza artiste amuke. De plus en plus ba komi ko changer langage na bango. Lelo ba concert na ye
bato bazotondaka jusque là c'est le seul artiste oyo azobeta na Europe ba concert il y a 100, je dis bien 100 rideaux ba gaulois tozalaka vraiment bato oyo tolingaka leader na biso po ba billet à faire rigolo les autres billet falité oyo tekamaka 1+1 ezolakisa ke faire rigolo aza munene koleka bafali yango wana il faut batielaka bakale na Angleterre faut boyeba ke awa ezaka na 4 places ya balcon oyo esili toza na 211 esili 212 esili 103 esili na 203 esili ba place eza nanu ebele ba golo en tout cas to continuer kosomba ba bien na biso pour na concert na biso ya Copper Box concert wana ekozala concert moko boye exceptionnel concert wana ekozala concert oyo ekolakisa ete faire gola ekokonfirme ete ke faire gola alekaka ba artiste congolais nyonso na koyemba na ba fanatique Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Très ravi d'être branché pour le compte de notre mission et Luka Makambu nena loba kaka soki lukeli faire rigola Makambu ah ne justice na faire justice awa na émission na biso et Luka Makambu. En tout cas j'en profite de cette occasion pour remercier les gens qui m'accompagnent. Je pense à Elvis, Capote Elvis, l'homme de 1666 000 chemises, ma chemise est belée. Hervé Bossitapen, je te salue. Nazomona maman nangai, moi c'est Kitoko, petit Mwamba. Et là moi lobi nangai c'est qui singa fort. Mais Rosa Mystique, en tout cas j'en profite de cette occasion pour remercier bato oyo ba edaka biso à tout moment ndenge tozalaka ndenge toyaka à tout moment devant bino devant biso toyaka pour transmettre bino ba message oyo ya bien à profiter na pesa Fred Mungedi le grand gérant cash money donc cash money babi mutu mbongo Hervé Bossitapen ko melanga iti Fred Mungedi ba melanga iti les grands gérants la pesa mbote la reine d'Afrique Shakira Gucci Yangai, la reine d'Afrique balobi le kakuna ukosomba kabelo ukosomba ba chaussures d'âme na Canada et pas ya Shakira Gucci balobi fierté na biso ya mboka yowana la reine d'Afrique. Louvre numéro 52 boutique Triomphe et pas boss héritier Basile babi le kakuna ukozwa bilamba ya solo partenaire Nabiso na Pesio Mbote boutique Triomphe Louvre numéro 52. Je pense aussi à un monsieur qui est très bon, très cool, qui partage avec les gens. Yannick Munzanga Nzangale na Pesio Bambote Balou Soza na besoin ami tout cas danger ou yaka Kine ou ta Canada babi Kyrios Montor Cezawana ya Yannick Munzanga to Pesio Mbote. Là je pense également à Christelle Ouyeye les États-Unis, je pense, il y a Alain Kiam, en tout cas, la Mbote, Patrick Tripazé, Farnelli, Fallon Dongi, la Miss Noire, et Miss Mong, on appelle Mbote, Maman Bernice Kifaya, Venanga Zinganyao, on appelle Sibino Mbote, en tout cas, tout bandi émission la biso ya lelo. Lelo, boyebi makambozo le kana Congo, on a minichoyo, en tout cas, ils ont un artiste la biso moro boazuiber. Tant on a eu Sarabino, association là, bato fali et simbaraté. Même à tous les logique. On est illogique. Même si on est intelligent, on est moins intelligent. Artiste la biso on est artiste Rebo. En tout cas, artiste Rebo. En tout cas, dans la zone d'Imaté, Rebo oh yaba. Minani. En tout cas, dans la zone d'Imaté. Rebo okoki komema maboye pourquoi donc après affaire Rebo nakolobela différence lelo ya koyemba tozomona Efanjo différence ya koyemba tozomona Efanjo. Azoleka na télévision
ayoko yemba na live te Elvis azokanga elongi lokola mutu azosumba to koyembela pasi ya Fally donc azokoka koyemba te so artiste aboye ndenge nini bozwaka temps bomesurer na faire rigola donc tokosolola yango epuis tokosolola babie na biso ya Copper Box atuka ndenge tobandeli sikoyo awa tobandi kosolola masolo nono ya biso ya faire rigola Copper Box le 11 juillet. En tout cas, les Gaulois oyo bazalaka na Angleterre faut boyeba ke ezaka na 4 places ya balcon oyo esili. Toza na 211 esili, 212 esili, 103 esili na 203 esili. Ba place eza nanu ebele ba Gaulois. En tout cas, to continuer kosomba ba bien na biso pour na concert na biso ya Copper Box. Concert wana ekozala concert moko boye exceptionnel. Concert wana ekozala concert oyo ekolakisa ete faire rigola ekokonfirme ete ke faire rigola alekaka baartiste congolais nyonso na koyemba na bafanatique na lolenge ya kosalela makambo. Bon, il faut to retenir une chose que bato ebele banda koloba ke faire rigola aza artiste amuke. De plus en plus, bakomi ko changer langage na bango. Et ali sous artiste amukete bakomi loba wa komi aza artiste akisi. Oye ba concert ya sala ba dédoublement. Et le pesa nga passe en tout cas ya voilà. Bazo loba faire rigola ba concert ba dédoublement so sala. Liboso ezaki wa zala batuti. Lelo ba concert na ye batu bazo tondanga jusque là c'est le seul artiste oyo azobeta na Europe. Bah concert il y a 100, je dis bien 100 rideaux. 100 rideaux, ça va conduire sa salle. Que salle moi, il y a 40 000, bah bien on a 15 000, on a 12 000, on a 10 000. Non. Faire rigola, azo beta ba concert oyo, ezotika la libela na libela. Donc concert et sili, lobby nango ba bando ta l'intégralité nango. Et puis ba concert oyo ba mwinde zopela. Yé moko artiste azo ko exiger. Bo pelisela nga mwinda. Vous avez na besoin bon na plein. Les le comme au dédoublement donc beaucoup zanga kaka maloba. Yango na continuer ko ebisa bandeko na biso ya Londres. Bo continuer ko soma ba billet en tout cas mboka ya ba tonto promo, mboka ya ba commandant Cousteau. Mboka ba commandant Cousteau. Motema ya tutungoi. Mboka ya ba vie na biso JP Mindia. Manager to bi ke match eza bien makambo eza bien en tout cas to somba ba bien na bandeli susu awa na Copper Box donc 211 et sili bon mona so bon mona ba karango 211 eza aussi là 212 eza aussi là 103 eza aussi là 203 eza aussi là ba balcon mais etikali na ba balcon ebele nebe na loba je pense que ba ko insérer nga image pas ya ba bosi tapene bon mona ndenge babiye zotambola en tout cas semaine prochaine ou soit car na semaine oyo ti avant to comme samedi na royela bino sko ba nombre ya batu oyo ya pardon ba nombre ya ba place oyo etikali donc bokoye bango wana soki to longo wana le 16 mai na Delirix Théâtre Gold Reef City balobi na Free du Sud. Place concert na biso monsieur Gobeta en acoustique en tout cas na bengisi bana Free du Sud ya partout bana Cape Town Joburg partout wana en tout cas botonda mobondo po balobi Free du Sud peza la mboka ya ba Gaulois mboka ya ba masana nga fils aîné les Gaulois en tout cas mboka na yo yango wana en tout cas faut sala musala fils aîné sala musala et ko sala bien pour tous en total réussite faut insérer que na concert wana nous allons plus exploiter la grande musique. La grande musique, oh, tout ça, là, il y a débat awa. Et cette fois-ci, faire rigolo à Goya pour confirmer devant Batu. À Goya pour confirmer que il y a Zalarane Moyembi. Donc, le concert wana ezagaka la grande musique. À Robeta, la grande musique. Donc, Robeta musique acoustique. À Robeta musique lyrics parce que na salle wana na salle oyo
ba grand prêtre ba beta ba opéra ba danger salama wana salle wana ya parmi ba salle oyo ba grand prêtre ya monde ba beta de ba musique ebele beta wana oyo du genre lyrique symphonique ba musique opéra wana la grande musique donc vous retrouvez faire rigolo dans la grande musique en tout cas ba Gaulois nyonso ya Afrique du Sud na profiter de l'occasion na pesa bino mbote et puis nazo signaler le lot za inauguration ya chaîne na biso NTIC ya boss na biso to lingaka mingi Gauthier Sey DG Gauthier Sey en tout cas na pesa mbote et place azali en tout cas lelo azo fungola chaîne na ye d'une manière officielle invité spécial les a fait rigola donc on a pourquoi on a pas 20h donc Rolanda fait rigola na direct et puis na biga na kati wana to kozwa ba matière rebelle pour y avoir aussi ta peine que ba lobi na tongo to ça après émission lobi na tongo to ça pour to exploiter to panza pena makambu oyo fait rigola kosola na émission to panza makambu oyo fait rigola a ko exploiter to panza makambu oyo fait rigola a ko pesa biso puisque a ko pesa biso récit aya ko pesa biso c'est-à-dire ba analyse selon ba déroulement ya ba concert na biso ndenge lekaki ba makambo akutanaki nango ba réalité ezalaki po bandoki baze belé bazo banga faire rigola pe babanga faire rigola vous savez na web sabino lo moro artiste Ntimba artiste wana Efanjo Fali nanu abeta configuration au-delà 20 minutes wana ngana sabino vérité nanu abeta configuration au-delà 20 minutes donc ne baza boye pona bango bazaki na besoin ba telemi na concert ya faire rigola ba renegoloba na communauté na bango ya bagé na poto po basalaki de lettre banga basala marche ba combattre concert ya faire rigola ke afinga bagé na tarara communauté na bango wana ya ba LGBT mais na bokasi ya Nzambe situation wana ezaki décantée. Ce sont les mêmes personnes kaka bango wana bake bakotisela batu bareku ya lokuta po batu bazora visa te et surtout na ekobelela lisusu na émission en tout cas ba continue biso ya mboka na ebité ndenge nini injustice ekoki sala matina niveau faire rigola za mwana mboka aza mutu oyo aza le seul artiste oyo na ba concert na ye apansaka na bandeko na biso bazalaka na est mais au moment où faire rigola il est toujours combattu c'est vraiment un patriote le monde ba artiste mususu ba fali wana agenda akekuta na ba Kagame makamba sula to éviter ta mususu agenda tonga pe fatia ta mususu ba tonga pe fatia mais vous opé ça ba visa ba artiste mo bazanga tina ba ba visa neti muto wa manda chante azui ba visa mais meta musicien moroté amemi bangulu na bangulu mais artiste ouais OK ndeko sala musala pour se penser peuple congolais souci na bango ya la ba déstabiliser faire rigola souci na bango ya la ki ba déstabiliser faire rigola souci na bango ya la ki ça dit ba longola batu na mutu elengi to posa musique ya faire rigola ba fanatique ba baye mais de plus en plus bino bo sala ka faire rigola banko ba makambo zanga tina faire rigola ça ko mata zola sakasa ya Nzambe to buki bakal na bino to yesikoyo na makambu ya sika to yesikoyo na énergie ya sika po balobi Paris la défense ezali donc après Copper Box yango nazo linga Copper Box to somba babi d'ailleurs c'est la raison pour laquelle faire rigola il faut annoncer biso Paris la défense arena na you arena mais annoncer ki te po concert muso etikali tango mususu akoya ko annoncer biso yango na bi tango mususu mais eza nango pe bongo donc boya ko soko ye Copper Box ako annoncer biso pe date ya sika o ya Paris la défense en tout cas marambango pe sila to lakisa bino ke faire rigola akobeta ba salle wana na ba configuration nango maximale parce que ba Gaulois to ça ebele ba Gaulois to salaka vraiment mobundu ba Gaulois to salaka vraiment batu oyo to lingaka leader na biso po ba billet ya faire rigola les autres billet falité oyo teka maka 1+1
ya longo ba billet en action nde to mona ko somi nkoi moko ba baselo nkoi moko nde na ba selemba o ezala na ba kingasani o somi 32 sport moko ba baselo moko nde na ba kaluke yala o somi dopel moko ba pesio moko nde ba billet afali na minute oyo ezali et puis ba billet na ye pe otekama te ezokabama ba concert na ye pe ekosimba te. Mes excuses en tout cas avec aussi ta peine en tout cas nazomona appel awa na yebi te soki eza nani. Mes excuses en tout cas bandeko na ngai. Donc ezolakisa ke Frère Egola aza munene koleka bafali yango wana ifo batielake bakale yango wana ezosala ete bakreaka baproblème mais cette fois-ci bokoka te Paris la défense arène ezoya Copper Box orchestre ekoya au grand complet na Londres en tout cas na bokasi ya papa na biso ba JP Mindia na bokasi ya batutu ngoi motema ya commanda Cousteau balobi concert na biso ya Copper Box ekozala en tout cas na yesi ko na faire rebo na ye na faire rebo en tout cas rebo na ebité ya mona loba mudu so akomineka pembe na batafali amane muta buzoba a faire rebo neti rebo bolimbisanga rebo wana na mbogo rebo wana soki rebo wana na mbogo on dirait Congo et comment on aura ya ba musicien moko boye donc yo lingi likangu no moko boye soki ya mukonzi donc likangu no wana be aye soki ba yiba ke soki mbongo mo ezanga tina boye bo beti mutu na esika ya musala na yi. Est-ce que ça non normal makambo to mona kana Congo comment na c'est-à-dire l'artiste mutu ba komi ko se permettre basala ba du n'importe quoi parce que basana ba relation tous on a attaqué ba humain ko so ndeko na ya mobali ata yibaki yo bongo po yo za l'état te ba soda wana pe ba yaki wana bango ba justice te ba soda ba yaki wana bango ba justice te kende funda na baki de droit ba commissariat ezali de la police OK ofundi que mutu moko ibenga mbongo comme ça on les traduit en justice de konangai apparemment soki na moni mutu azokanga mana fali on dirait todo kanga mana bato fali on est mutu na ebe bagarebo na reconnaître yote rebo ya ba minani ya ba minani na reconnaître yote rebo moi si jeune fille azaki ya mayeli o ba non ça la musique n'est bien o ba tutu ba non sepelane na mboka lelo tala image na ndenge zo be barebo ta image no ndenge bebi rebo batu oyo kenaki na kana bango baza bato ayombo yo basi balingaka yo mutabimisho na musique eza Frère Egola rebo mutu asali ke oyebana eza Frère Egola basepelano te webisanga artiste ni ofale abimisa na mboka oyo aleki yo rebo artiste nini fale abimisa na mboka oyo aleki yo rebo omonake natangela ba musicien Gez Mawete abima ye moko fale alanda ne Gez Mawete pona succès na ye Robino Mundibu alanga na succès na kini oyo batu babina badansa Robino Mundibu fale alanda ki Robino Mundibu ye moko mais malheureusement Robino Mundibu succès sila ama opesanga na mawa mikolo kutu na moni vous imaginez akezwa danseur ndeko na biso lokole katana oyo ala animateur ya makamba football basali mwelo romo bo yango kutu mutu ezotalama fali na abimisa mutu te ata orchestre na ye wana omona orchestre na ye wana na abimisa mutu te bango kuna babato ayongo bakolinga yo te bakobwakelo basor moko boye
omonaka ozana bango bokanga ba photo batuma be bakocha mutema moto oyo za nango te osala eloko edimine yo osala eloko ekitisa yo. Vous imaginez totangi communiqué oyo ya ministère ya droits humains totangi ba communiqué to moni na affaire Rebo en tout cas il peut sa biso mawa nenge nini ba yango moni ba artiste mususu yango moni mususu alobaki ke na royana ndaku na kokanga ye donc on est kongo ezalaka ya bango on est mboka ngo ezalaka ya bango ok mboka ezalaka bino te boza ba artiste musicien to sepelaka na bino boza bato bo sepelisa biso na musique na bino mais boko utiliser la personne na bino te boko ko utiliser succès na bino te to aura na bino po bosala bato mabe. Garçon na yo betaki aza na famille na yo betisa na famille na yo soki neti akendaki ndaku na bango akufaki olinga osuka wapi Rebo en tout cas toluka totanga communiquer wana en tout cas ekosala bien. D'accord. Affaire Rebo. Le ministre de la Justice a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire militaire après la diffusion d'une vidéo montrant un homme violemment torturé par plusieurs individus, dont certains en uniforme, en présence de l'artiste Deborah Chimpaka, connu sous le nom de Rebo. Marambo Abouyi. Et ça, Marambo Soni. Nous avons kalami ito kota prison à Rebo. Ozo kota prison et talibi sote a. Bisobe to kote lote a. Ozo kota prison pour acte yo sali la acte ya vandalisme. Acte yo sali la acte ya ba irresponsable. Acte yo sali eza acte ya bato bazala normalité ba ko sala. C'est comme chose de dépression mo anga Rebo. Rebo. Oh nyoso refana na bato fali. Oh Hervé Bosita. Il fallait ngana image yango atuka na ba soda ngo pena na ebite Nzambe na ngai. Nzambe na ngai. Ba lobi so likolo ya $50 mais ba ngo lo ba $800 pour komisa ngo ka ebele. $50. Likolo ya $50. Donc il y a pas si. Il a pas si atuka mamdo mona na musique na biso oyo. Il a pas si. Ngapena awa na kotanga pena donc po na tangaka nga yo moni nga na kisi njoka na botanga te landawa ministère de la justice communiqué numéro 020 bar DMK bar CAB bar ME bar MIN bar JGS bar 2026. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a été saisi en date du 19 avril 2026 par un lancement d'alerte témoin de fait qui lui a transmis une vidéo montrant des graves violations imputées à plusieurs personnes, dont certaines en uniforme. Le fait se serait déroulé dans la nuit du 18 au 19 avril 2026 aux environs de 4 heures du matin. C'est à 4 heures du matin, on met à moi la mobile là-bas. On met à moi la mobile là-bas, tout bon, on a 4 heures du matin. N'habitez dans la commune d'Engalema, quartier Pigeon. Sans préjuger des responsabilités de personnes susceptibles d'être mises en cause, il rappelle que ils sont établis des faits dénoncés sont susceptibles de constituer des infractions d'une particulière gravité, notamment des actes de torture, de coups et blessures volontaires, ainsi que de faits d'incitation de militaires à commettre des actes contraires à la loi. Rebo Marambabo, pourquoi Marambabo, pourquoi Rebo Marambabo, pourquoi Rebo Marambabo, pourquoi donc Marambo tozomona oyo ezokomela Rebo
atuka mpo na ngai naokamwa te parce ka koma kozala na bato afali bato afali nde bazobwakela ye sor okomprendre yango te eza bato afali mo babwakela sor rebo areagisa bongo te bakomisio motema moto bakomisio motema moto po yo agir mabe rebo na yo za star ata bayibi yo $50 ata bayibi yo $800 esaloni yo stars $800 se bola na bino na mbongo te bokosala biso bamatala na ebele bosalaka wana o ovandi place moko boye bachampagne ebele boaka na bino nelogo te $800 eza nini $800 eza nini ozomeka 4 bouteille ya champagne to 3 bouteille ya champagne na ba esani yo oza leta te yo rebo oza noka artiste et musicien oza eloko te na mboka oyo rebo oza eloko te na omona mboka oyo yo oza eloko te oza pena pui na pui rebo mais komona koincite bato basala acte moko boye oyo ezokende na contraire ya loi ya mboka na biso atuka justice esalama bakanga nano bato bakometre bainfraction oyo bakanga nano mpe rebo fo fana nano ata na makala nano fo fana nano ata na makala comme ça totala nano totala kana ye comme ça ko s'en servir baartiste oyo bakoma koutilize bakulu na babengaka biso batakaka biso okauka kokota te héritier etikali yo héritier moni bakulu na oyo otindelaka bato babeta bato lowa yo omokanisa yo mboka oyo ya yo bakulu na oyo bakoma babengaka bato yo sokoti kauka tokoboma yo sokoti kitambo tokoboma yo tokokota kitambo baboma biso comme ça jour wana tokoyeba soki Congo ezalaka ya ndoko na bino président na biso Félix Antoine Tshisekedi ala président moko boye alingaka kimia ala président moko boye atangi nano classe ala président moko ala mayele ala président moko boye ala président lokumu jamais akolinga bato moko boye baprofitaka na kombo na ye mpo bakomentaka baacte ya bavandalisme baacte moko ya mabe pour y avoir un combo chef de l'État. Il faut faire très surtout héritier il faut tu dois faire très attention héritier. Etigali. En tout cas, avec si tu appelles en salle ngai sin to comme na suka mama koloba eza ebele na lobeli kutu te ndenge comparaison na ngana sala ya koyemba na moni vidéo moko boye jomo bazo yemba kangelo ngilo wa mutazo sumba chela na vidéo yango fait bosi t'appelle akangelo ngilo wa mutazo ba waye bo finga ngelo nge finana parce que on fali ba ngelo nge finana baza photo na ngana ya fali ndenge moko ah putain tout mais oui babino faire robomisa fali to ati mu musuza faire robomisa fali wana faire robomisa ye. Vous imaginez que yebisanga ayembaki sans autotune tande reversé sans autotune azo yemba e reversé sikoyo ba maman eneti ba maman ko ba mambile bela ya na TV mwana nga fali biso zo sala la autotune botala autotune la azanga autotune kuna bomoni ndanga na yemba azo yemba lo muto osumba Boko mena Jonathan Loviston na plus de 143 89 27 29 110 plus 243 89 27 29 110. En tout cas, tokutana lobby après émission les padres tokoya ko sala ba analyse na baramunyo so les padres bye Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu